Nina selaka oyanga itako oyeye ogala selaka yanga tango ogala selaka tango bami eza domene ya Nzambe le temps meso eza mystère ankolo Kola kozango yebaka bimobali ebaya gare Yaya bakite la promesse liée avec le temps Oh Saraye Israël ayebakita akotaki na boumbu Kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya Nzambe C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yoton na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wa pied. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère ya Nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko Nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack Nalinga kyokufa mpamba lokola ka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe ngai nalinga kyowa lokola ka moto nzoka eteni mosusu na Nzambe Shalom na ba nyonso baza ba mourir ya bonne parole comme d'habitude tolobaka ke ba nyonso baza ba eli na Nzambe esengeli ba pamboma parce que eza grâce na poko na lelo kokutana pona koya koyoka maloba na Nzambe ba mingi na tango oyo ba lukaki pe baza parmi ba vivants ya poko oyo bazwi ngolu te ba oyo baleki biso na crainte de Dieu ba oyo baza bato minene na Nzambe mais na poko lelo bazwi faveur te bolingo na Nzambe sali ke biso na yo tozala parmi ba vivant pe tokutana na pokwa na kati ya émission na biso le temps du sali yango na esengeli Nzambe na bikamwa azwa lokumu pona bolamu nyonso azali kosala na bonté na ye azali ko renouveler chaque matin pona tia na biso na pesi bino mbote na kombo na Christ Yesu bisika nyonso bozwami ba élu na Nzambe Nzambe aleka na kopambola bino Nzambe akanisela mabota na bino parce que botiki o ezalaki ya mutuya botiki nyonso ezalaki lokola ya valeur mais bopusani vous avez choisi la bonne part oya koyoka liloba na Nzambe ndenge komami que l'homme ne vit pas seulement du pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu yango na tika Nzambe pambola bino nazali ko pambola liboso chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja bipa ya zomi Nzambe aleka na ko pambola ye parce que yenda azali ko soutenir biso makasi na kati na mosala oyo Nzambe aleka na ko pambola papa na biso Patrick Momo digital bomoko ya mboka toujours Nzambe aleka na ko pambola mama na biso Pauline apambola ba eli nyonso bipai bozwami apambola bana MEPS à Stockholm akanisela mama na biso Beatrice Njolu apambola papa na biso Rémi pe mama na biso Dorcas apambola ba nyonso baza ba membre ya MEPS ba sien ba nyonso baza kolanda biso na bosanité moi na ngai Sylvie na MEPS Yeteboro epe chéri na yo Jean-Paul Nzambe aleka na kopambola bana MEPS nyonso na Yeteboro Nzambe aleka na kopambola bana MEPS nyonso na Angola na Luanda na Menonge bipai nyonso ba élu de Dieu bozwami butu na lelo ezala butu ya lipamboli ba élu na Kinshasa ba élu na Europe ba élu na Amérique ba élu na Asie
ba eli bipai nyonso bozwa bibutu na lelo tango boza kopusana eza malamu na moment oyo to partager message parce que nzamba koki ko visiter butu moko na pokwa na lelo. Oui, nebe ke butu na lelo eza na liloba moko ko toucher motema na yo. Avant que to banda yango to kokende ko sambela pona kotika moment oyo na maboko na Nzambe ke Nzambe na biso aleka na kolobela biso butu na lelo. Tendre Père to pamboli pona butu oyo to tiki moment oyo ya maté na sena loboko na yo. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Nzambo ebana ko enseigner biso na nzia na molimo na yo. To telemeli nyonso ya moini et que nous sika dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vraiment, Nzamba pambola biso lisusu encore une fois. Les autres, vous allez continuer toujours dans message na biso oyo to bandaki nango. Ça fait un mois yango na koko loba sur la Pâque. To bandaki na origine, to mekaki ko définir Pâque, pe to bandaki ko kota na mystère à Christ et notre Pâque. Les autres na biso zali Christ et notre Pâque. Tu allez ko komba toujours na enseignement na biso total malem kino bipa Nzambe akosukisa na biso na poko na lelo. Yangwana ba nyonso ba kokota na sima esengali ke bino batu bozali boso tango zui verset au combien yango parce que ba na mepsa bazali déjà béni parce que chaque dimanche bazali ko lia maloba oyo pe tozali ko ya ko partager na bino yango awa na nzira na bididi. Toko kende noki kokende kotanga na mokana na Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7 jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7 jusqu'au verset 8. Bible zali kotalisa biso boy. Faites disparaître les vieux levés afin que vous soyez une nouvelle, vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec des vieux levains, non avec des levains de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Nzamba le kana kopambola biso lisusu kotanga makomi oto zali kotanga ezali kopesa biso référence na Exode 12 bipai wapi to bandaki na origine ya Pâque ndenge Nzambe ayebaki na koordonner na libota na ba juif na kati na mboka na Égypte eke babandaka ko célébrer Pâque pour na ko commémorer loboko na Nzambe ndenge nini ebikisaki bango na mboka na Égypte. Toyaki komona par la suite ndenge nini babimaki na Égypte pe fête wana komaki fête ya célébration ya kobima na bango pe à la suite bakomaki ko kene ko célébrer yango na mboka na elaka na bakati na ba famille bipai nyonso bango bazalaki e na kosukisa bayaki ko sanga na bango nyonso na Jérusalem bipai wapi babane ko kende ko célébrer Pâques. Tokozonga kuna lisusu te mais toza quand même na connaissance pe na idée ya bakambo oyo na bandaki ko enseigner depuis ebandeli. Bipai wapi totalisaki si l'origine ya Pâques to définisaki yango pe totalisaki ndenge nini évolution ya ba fête wana ebandaki ko salema na kati na bayuda. Toyaki komona ke na kati na Égypte tango bazalaki na Égypte makila ezaki ko servir bango de quelque chose. Bible dit que makila nde ezalaki lokola elembo ko batela bango pona ko épargner bango na kati ya ba danger oyo l'ange destruisait tango bandaki ko tambola na mokili Égypte pe bango bazalaki épargner. Voilà pourquoi toyaki koloba na suite que Pâques ezalaki pe ko signifier ko épargner. C'est-à-dire que tango Nzambe bazali ko frapper na mboka na Égypte ba oyo nyonso bazaki na se elembo ya makila ya nyama bango bazalaki épargner contre esprit ya destruction to esprit de mort. Et toye komona ke na sima na yango tango ba komi na mboka de laka ba sacrificateur ba bandaki ko continuer ko senga bana na Israël ba ya na mwana na meme pe ba bandaki ko zoma makila oyo bakokata kingo pe souverain sacrificateur akokota nango na lieu très saint pona kokende ko senga bolimbisi ya libota na Israël. Donc toyaki komona ndenge nini makila ezalaki na elembo makasi to pe ezalaki na kati alliance oyo Nzamba ayebaki na kosala entre ye na libota na Israël. Donc biso sikoyo tolobi ke Christ nde notre Pâque. Bible lobi na biso na Nouveau Testament que makambo to moni ezalaki ba image ya biloko ya nouvelle alliance. Tango Christ aye
Bible talisi biso ke yende pake na biso. Parce que na kati ya profondeur tokoya komona ndenge nini ye akoki kokoma pake na biso. Okomona eloko moko eza kitoko. Musakoli Jean-Baptiste aye kotalisa biso na Jean chapitre 1er. Tokomona eloko moko ezali wana ya kitoko pour to comprendre eloko nini tolingi kolobela na poko na lelo. Jean chapitre 1 verset 24 kino na 27. Yoka makambo kitoko oyo prophète azali kotalisa biso. Jean chapitre 1 verset 24 kino na verset 30. Bible au Bible. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà des Jourdain, où Jean baptisait. Bien-aimé, talama kamoni nezali koleka. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu peux comprendre que Christ, prophète ayeko lakisa biso, alobi ke ba yuda ba yeko tuna, ba farisé ba yeko tuna ye, yo zali messi to zila mosusu. Parce que bango bazaki ko mona Jean-Baptiste na makambo bazaki ko sala bakanisa ki ke yende Messia o bango babandaki ko zela. Et ya lobi na bango alobi te ngana azali ko baptiser bino kaka na mai, mais ye azali ko ya na sima na ngai o ngana azali kutu dignité ya ko simba meme ba lacin ya sapato na ye. Mais azali ko ya mais bino boyebi ete po azali déjà na kati na bino. Siko yo kana verset 29. Na sima na tango moke amoni Christ koleka, Jean abandi kolakisa bango alobi ke voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toye komona ke na Israël na tango na kala po ke bazwa bolimbisa masumu, babandi ko zwa mwana mpate bakoboma pe bakozwa makila nango bakenda nango na lieu très na ba souverain sacrificateur pour na kosenga bolimbisa masumu ya peuple mobimba. Mais la Bible lobi que prophète a ko lakisa ke te botala siko mwana ya mpate ya nzambe, botala oyo akolongola masumu ya bato. Bien aimé, et siko wanande biso tongi to fandela qui ôte les péchés du monde. Balobi te ke azali ko ôte ba péché kaka ya bayuda, mais Bible zotali sa prophète azo sakola ke ye wana mwana ya mpate ya nzambe oyo akoilongola masumu ya mokili. C'est-à-dire ezala ba yuda, ezala ba congolais, ezala ba français, ezala ba suédois, ezala ba américain, ezala ba japonais, topé ba chinois, bipai nyonso bato bazwami na 4 coins ya monde. Jean-Baptiste wabi tala ye wana mwana ya mpate ya nkolo, mwana ya mpate ya nzambe oyo akolongola masumu ya mokili. C'est-à-dire que ye aye ko remplacer image to ya ombre ya makambo bandaki ko salema na tango ya Ancien Testament, bipai wapi mwana na nyama babandaki ko zwa makila na epo bakende ko sala sacrifice po ete basenga bolimbisi ya masumu pona libota na Nzambe. Mais Bible lobi que Christ aye Jean-Baptiste talisi bango mission na ye ape abengi mwana ya mpate. To ko mona ke na Ancien Testament mwana mpate o babandaki ko zwa balobi que il fallait la mwana mpate o azalaki sans défaut. Effectivement, toye ko mona que Christ tango bazali ko présenter comme un agneau, c'est-à-dire que katina ye il y avait pas de défaut oyo biso ko benga péché. Katina Christ, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de corruption, il n'y avait pas quelque chose et à condamnation, to oyo ya suivre. Yango Jean-Baptiste alobi na ke bota la mwana ya mpate ya Nzambe oyo azali kolongola masumu na biso. Donc Christ azali image ya agneau oyo ba juif babandaki ko imole pona tina na ko senga bolimbisi ya masumu na bango. Donc Christ azali sikoyo nde le véritable agneau de Dieu oyo ayeye moko komi kaba mpo makila na etanga olie biso to banda komema kaba nyama ndenge na lobaki la fois dernière
Christ ye moko aye komika bambeka mpoke biso tozwa bolimbisi ya masumu aye ko ote masumu ya mokili mobimba aye ko ote masumu na yo mutozo yokanga na butu na lelo aye ko longola culpabilité to condamnation ya ba péché o evanda ki na sera mokili parce que depuis que l'homme a péché masumu etikalaki ememelaki moto kufa yango moni na Israël babandaki na kokendeke kopesa mwana na nyama epa na ba souverain sacrificateur bongo i souverain sacrificateur akokota na lieu très saint akokende kosala sacrifice ya makila mpoke nzambe ayokela bango mawa mais awa biso toye komona ke Christ nde azali pake na biso pourquoi parce que ye azali mwana na pate o azalaki immolé pe sans défaut pona kolongola masumu ya mokili mobimba mais tele loko moko tozoko zonya na likama makila il a fallu que makila na etanga parce que mwana ya pate oyo babandaki kosala ezala na Égypte babandaki toujours kokata pe makila ezaki ko servir bango de quelque chose na kati na Égypte tomonaki ke makila ya nyama to ya mwana pate oyo babandaki koboma ezaki ko servir bango na protection ezali ko servir bango na épargne, c'est-à-dire que quand l'ange destructeur est passé abandaki ko épargner ndako nyonso ezaki na elemba makila et tant bakomi na Kana babandi ko continuer ko célébrer Pâques mais awa babandi ko zwape makila bazali ko memango na epa na ba sacrificateur pour na ko kende ko senga bolimbisi ya masumu donc ça dit que makila ezaki eloko nzamba bandaki ko salelango na kati na bato na comme une alliance que tango komona makila oyo alimbisi libota na ye to a épargner libota na ye na kati ya ba danger nyonso bien aimé makila eza na importance munene na vie ya motu même na vie ya nyama yango no komona même na Ancien Testament nzamba bandaki ko yebisa Israël ke tango olingi ko boma olingi ko lia nyama okolia yango na makila te il faut ko égorger yango okolia nyama te o ezali étouffé parce que makila na yango ezali na kati il faut ko bimisa makila ebima parce que ame ya mutu nyonso ezaka na kati ya makila raison pour laquelle soko ke na hôpital okomona ke bakotala na kati na mutu soki makila ezali ko circuler lisusu te ça dit que mutu yo asi azongisi ame na ye alors voilà pourquoi makila eza na importance munene donc là où il y a le sang eza na ba signe makamo minene le kaka même bateau bazali ko kota na monde occulte vous allez comprendre que kuna basenga bango mbongo te basenga bango ba bien matériel te basenga bango toujours makila parce que zali identité to ame ya mutu et sengeli mutu à comprendre valeur ya makila na ye oui tu tiens parenthèse na makambo oyo nzamba na ko yebisa Israël que bakoki ko lia nyama na makila te mais na Nouveau Testament Bible lobi que to lia o nyonso zali ko tekama na wenze sans que tozala na ba préjugé oyo wana ezali message mosusu mais seulement ko talisa libota na nzambe valeur nini nzamba na ko pesa na makila banda na tango ya Ancienne Alliance kino lelo yango no komona ke babandaki ko sacrifier nyama na makila pe l'ange destructeur tango azo leka na mboka na Égypte bien aimé soko moni makila kaka ezali ko empêcher ange que a détruire ndako wana te mais quand Christ est venu ye ko simole ye moko poke alongola masumu na biso na kati na mokili c'est-à-dire que mutu nyonso akokiyamba ye comme Seigneur et Sauveur makila na Christ o etangaki ezala comme sacrifice ya kofuta nyongo ya masumu ya mutu nyonso o ya koyamba ye non seulement ekozala sacrifice mais aussi ezali pe elembo ya protection de la même manière ebandaki ko protéger Israël na tango kala le sang de Jésus aussi nous protège ezali ko sele biso na so o ezali ko marquer biso ke toyeba na ke biso tozali bana na nzambe voilà pourquoi bien aimé okoya ko comprendre que tokotanga ngo na mokana na hébreu noki tozali kotanga na mokana na hébreu bandeko o nyonso bakoti nzamba leka na kopambola bango nzamba pambola le docteur Esaïe Saïf pe mama na biso Mosakolimete. Hébreu chapitre 9 le verset 11 jusqu'au verset 14. Esaïe chapitre 9 awa Esaïe docteur na biso te mais Esaïe a Bible. Esaïe plutôt tozako tanga na Hébreu bolimbisanga Hébreu chapitre 9 verset 11 jusqu'au verset 14. Nalobi Hébreu chapitre
9, verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de chevaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandirent sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurés la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles afin que vous serviez le Dieu vivant. Oh bien-aimé, tant que vous allez comprendre que Christ a eu le souverain sacrificateur. De la même manière, le souverain sacrificateur va dire que Zomakila na nyama. Pour na tiena ko kende ko senga, bolimbisi ya masumu na Israël. La Bible dit que Christ est venu comme le souverain sacrificateur. Aye kokota na tabernacle o salemi na maboko ya batote. Oh bien-aimé, Bible dit que Christ a yé pour que yé moko nganga nzambe atangisa makila na ye. Pe Bible dit que soki makila ya banyama, makila ya bangombe, makila ya bantaba, et kokaki ko purifier, kokaki ko sanctifier bato na époque wana. A combien plus forte raison lelo makila na Christ et kokana ko sanctifier bisote. Bien-aimé, ça dit que makila na Christ et non seulement qu'on sanctifier, mais qu'on purifier biso, qu'on purifier ma conscience na biso, qu'on purifier mon moto na biso. Voilà comment que mystère ya Christ tango aye na kat na biso, aye pour que makila na ye et ça la non seulement protection na biso, mais et banda pe ko purifier biso. Ça dit que quiconque croit à Christ a déjà purifié na kat ya makila na ye. Makila na Christ eza ko longo la condamnation, makila na Christ eza ko longo la péché, makila na Christ eza ko longo la biloko nyonso culpabilité nyonso ya masumu o efanda ki na kat na moto bandata ya Adam jusqu'à ce que mukolo yoko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi Christ a été kabanzoto na ye. Il s'est offert yé moko comme mbeka. Lokola mwana na mpate en fait que a sacrifié makila na ye de manière que makila wana hele kana ko purifier mutu moko. Ya wana na ligne que na butu na lelo o comprendre que makila na nyamate mutekoki ko purifier yo, sacrifice wana ya ba nyamate mutekoki ko purifier yo, mais lelo sacrifice de Christ asala ki na croix na nzana liwana ye makila o etangaki yango nde mutu zali ko purifier biso. Et ni ko ba mutu nyonso za chrétien même yo mutu zo kanga na butu na lelo si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez que œuvre nyonso ya sala ki na croix makila wana etangaki ezala ki nde pona tina na yo azala ki ko simuler ezala ki image ya réalité ya ombre ya makambo nyonso elekaka na tango akala. C'est lui le véritable souverain sacrificateur o aye ko sala sikoyo service wana ya purification une fois pour toutes pona mokili mobimba. Ezala batu nyonso bakobota masima na biso. Ezala ba oyo bakoya na ba génération future soki Yesu nano ayete ba oyo nyonso bakoya ba Christ baza déjà purifié na sacrifice oyo Christ asala ki na croix na kufa pe lise kwa na ye. Yango na eza important yo chrétien oyeba makambo oyo. Tu as toujours na Hébreu 9 on a tosuka ki na 14 tokotanga nano na verset 18 tokokita malembe na Hébreu 9 kaka verset 18 jusqu'au verset 22. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Bible zolba que même alliance na liboso et salema ki kaka na makila nzambe asala ki alliance na ye na alliance ya liboso. Ce que balobi la ancienne alliance c'est que nouvelle alliance ezali. Ancienne alliance ezali na tango ya kala. Nouvelle alliance ezali na tango na Christ. Christ moto ayeko banda alliance ya sika. Biso to koti na alliance ya Christ na nzana makila na ye parce que biso to yambie comme Seigneur et Sauveur. To koti na nouvelle alliance. Okoya ko remarquer que promesse oyo ezaki kaka pona bayuda te to kokomba place yango mais ezaki pona mutu nyonso oyo akoyamba Christ. Na ebisaki bino na ba émission précédente boye bake ba nyonso bayambi Christ ba koti na promesse ya Abraham pe ba komi ba na Nzambe. Donc elingi kolobaki
alliance ya liboso esalemaki kaka na makila, c'est-à-dire nzambe abandaki kosala na makila ya nyama. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux de bouc et avec l'eau et de la laine éclatante et du hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tous les peuples en disant, car ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Oh, écoutez maintenant le verset 21 à 22. Et il fit pareil à l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Yoka bien aimé. Donc, awa, verset 22, ça dit que sunga biso to comprendre makambo nyonso. Bible dit que d'après la loi, alliance nzamba a ordonné qui na Israël, et c'est que esale makaka na nzela na makila ya banyama, na nzela na makila ya bangombe, mais awa Bible dit que alliance oyo ya sika Christ aye ko sala kat na biso. Ndenge bangombe bandaki kozwa makila wana bazali kosala aspersion dikona ba tabernacle dikona ba biloko nyonso ne komaki sanctifié ba stacile biloko nyonso bandaki kosalela pona lokumu nzambe na kati na tabernacle biloko nyonso ezaki na kati kuna ba bengango des stacile yango komaki purifié na aspersion ya makila ya nyama, parce que d'après la loi, d'après liloba nzambe tope mobeko na nzambe nyonso eza purifié na makila. Car sans l'effusion du sang, il n'y a même pas le pardon du péché. Bible dit, ce qui makile est tangité, nandela mobeko nzambe, bolimbisi ya masumu pesate. Voilà pourquoi Christ a yaki. A comprenant qu'il y a que pour que bolimbisi ya masumu ya mokili, ya yona ngai, ezwama, il faut que sacrifice ya makila na ye tant que le véritable agneau de Dieu. Yangwana mi kabaki ye moko mobimba. Pour que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Donc, c'est-à-dire que le sang de Jésus est kitaki et ça est sopani na mokili. Yamana yona nga tozu bolimbisi ya masumu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, makila na Yesu na poko na lelo na moment oyo tozali ko célébrer Pâques oyo et sopana na ndako na yo et purifier yo na kat na masumu et purifier na kat na condamnation et purifier libota na yo parce que makile se tangaki. Nanzela na effusion ya makila na Christ, il y a maintenant le pardon du péché na kat na biso, na kat na lingomba, na kat na mokili mobimba, na kat na ba oyo nyonso ba yebi ko yambaye. Vous allez remarquer que même makila nyama, et ben qui ko empêcher, et ça qui ko empêcher destruction na kat na ndako na bayuda. La Bible dit à combien plus forte raison makila na nkolo na biso Yesu, et ko ki ko protéger biso. À combien plus forte raison makila na Christ, et ko ki ko épargner yo na ba danger. Il y a des sorciers, et quand ils épargnent, on a des dangers. Il y a des marabouts, et quand ils épargnent, on a des dangers. Il y a des ennemis qui sont contre eux. À combien plus forte raison, makila na Christ, et quand ils pesa yo victoire, n'enge pesa ki Israël na mboka na Égypte. Parce que c'est là où ebandelia makamunyo se bandaki. Donc, ce qui Israël a besoin de victoire, na makila nyama, sachez que makila Christ est la puissance, il y a copé sa victoire plus que makila nyama. Et je vais vous révéler quelque chose de Tokotang, on comprendre que Christ a yaki kobiki sa mokili na forme ya bomoto, mais il était lui-même Dieu. Yamuni makila na ezaki na impact makasi koleka makila na nyama. Donc makila wana eza na importance makasi pona biso. De la même manière ezaki na importance pona bato atango kala na ba Yuda pona biso ba chrétien. Makila wana ndenge totali selon livre Exode 12 okomona kuna que le sang ezaki ko tia na bazaki ko tia wana ba leton pour que et protéger bandako na bango. Oui, biso peut tango na lelo le sang de Jésus et yende ko fanda likona na biso. Ko busa na te Bible lobike nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans la maison où est construite par les mains des hommes. Mais Nzamba fanda na ndako oyo ye moko atongi. C'est-à-dire nous autres na yo mobimba yango nen evandeli na Nzambe to la maison de Dieu. Alors maintenant quand le Saint-Esprit vient à kovanda na kati ya nzoto na yo et le sang de Jésus ko tia elembo wapi et ko tia elembo na ndako oyo ezali ndako ya Nzambe ningi ko loba yo mutu. Yundo zali ndako na Nzambe. Siko elembo ya makila ko fanda likolo na yo. Et qu'on fasse des colonnes makila di colonne na yo ndenge vanda kina bandako ya ba hébreu
pour la mission oyo ya Exode 12, c'est-à-dire épargner yo nzoto na yo mobimba na take nyonso. Yangwana Bible zoloba, ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu Christ a commis un oint de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance d'aspersion des sang de Jésus. Oh, il y a ce pas qui n'a croit. Puissance ya makila wana ekitili ko na ndako na yo. Yé lokola agneau imolé tango akufi makila wana sopani et yé directement na ndako na yo pona kotia elembo que awa intouchable. C'est-à-dire yo commis intouchable par le sang de Jésus. Ban yango no mona ka ba chrétien tango nokiaza ko lingo ya ko bundisa yo okoyoka bango moko na ba témoignage tango basala kana ba kir d'âme que to yaki na butu to moni ndako no ekomi moto to moni ndako no ekomi na kati ya océan to moni pa na yo ba mona ka ba makambo ndenge parce qu'il y a la puissance du sang de Jésus qui épargne cette personne de tout danger visible ou invisible. Bien aimé, Esaïe sengo munene yo mutu oyamba Christ. Pourquoi? Parce que yonde ozali nsoto oyo lati wana ezali la maison de Dieu. Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite à vous. Le temple de Dieu, bien aimé, ezande yo. Ezali sou bandako ba hébreu babane ko lalate oyo babane ko tia ba leton makila na ba leton mais ezande yo bipa nzamba lingi ko tia elembo. C'est-à-dire que tant que yambi Christ makila ne sopani kono komi un intouchable denga na uti koloba. C'est-à-dire victoire ezali pa na yo. Na moment où il y a Pâques, makila na Christ ezali ko protéger on a tout danger. La puissance du sang de Jésus ezana na kati ya ndako na yo, ezana na kati ya ndoto na yo pour te protéger, pour épargner ta vie de tout danger visible et invisible. Butu na lelo na ko senga na ba elinyo so quiconque mutu nyonso azola nanga nguya ya makila na Christ elata elongi na yo. Nguya ya makila na Christ elata bana na yo. Nguya ya makila na Christ elata mwasi no libota na yo mobimba. En fait que ba témoignage ya ozali intouchable, ozala épargner na ba danger visible et invisible parce que makila na Christ épargna qui na Exode 12 libota na Nzambe. Voilà pourquoi tu crois comment que le sang de Jésus ezali ko tiama na ba leto bien aimé yebaka ke ozaka ndako na Nzambe wana soki ozaka ndako na Nzambe et que l'esprit de Christ habite à toi yo kozala épargné na ange ya destruction ozala épargné na ange de la mort parce que tolobaki ke tango ange de destruction za ko tambola na Égypte ezali image ya mokili oyo bipai wapi pharaon c'est lui Satan. Donc voilà pourquoi tango biso to yambaka Christ vous allez comprendre que motalobi a longwe na Égypte elingi koloba a longwe na mokili mokili oyo ezali image ya Égypte bipai wapi toutes sortes d'abominations za na mokili bipai wapi makambo mabe magie occultisme ndenge ezalaki na Égypte mais peuple de Dieu toza na kati ya Égypte et c'est ko bima na Égypte elingi koloba to bimi na ba caractère wana oyo bato bazali vie oyo bato baza ko mener na monde biso to bimi na kati nango. C'est ça même l'église ezali ensemble des gens qui sont sortis ba bimi na kati ya na mokili. Donc voilà pourquoi et c'est que tango yo zoko bima na mokili yebake oza déjà na protection Nzambe. Le sang de Christ nous épargne de tout mal na kati ya mokili oyo soko linyozo ozala épargné na ba danger ya mokili oyo na ba taki nyonso ya mokili oyo bien aimé yamba Christ et que puissance ya makila na kitana ndako na yo. Le sang de Christ ezali pe ko sanctifier ndenge tolobi babi ke soki makila ya nyama et bandaki ko sanctifier ba Yuda à combien plus forte raison le sang de Christ est sanctifié biso. Quelqu'un qui a reçu Christ vit en sanctification ezana na kati ya puissance ya makila na ye. Et comme on a toujours purifié. Le sang de Christ nous donne le pouvoir. Pouvoir d'ikolo ya bato. Pouvoir d'ikolo na banyama. Pouvoir d'ikolo na maladie. Le sang de Christ te donne le pouvoir d'ikolo na malédiction. Il y a péché. Parce que péché de moto est comme ça qu'un moto esclave à Satan. Mais ce qui moto yambi Christ et que makila wana ezako se exercer d'ikolo na yo. Et que longola yo si domination ya malédiction ya péché. Domination ya condamnation, domination ya babie ya coutume, domination ya makambo nyonso. De la même manière nenge Christ a longaki a kufi pe a seku makila ne sopani. Bien aimé, makila wana epesa yo victoire. O dominer likolo na malédiction nyonso ya famille, malédiction nyonso ya péché, malédiction nyonso même ya ba péché, ya ba parents, malédiction même ya conséquence ya péché volontaire. Makila na Christ peso puissance ya ko dominer di kolona yango. Yango goya ko remarquer que na mokana na hébreu
nakanisa biso nyonso toyebi yango natangaka yango kaka pona bonne compréhension na bato nyonso. Hébreux chapitre 8 okomona na premier verset bibelobi, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 8 verset 1. Il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire avant que mutu ayamba Christ, so mutu na yambi Christ était mutu na se condamnation, na se domination, condamnation à nini, condamnation à péché, condamnation à mal, condamnation à coutume, condamnation à tradition. Ce qui mutu na yambi Christ était. Mais quand vous recevez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit à ce moment, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du sang de Jésus. Où est purifié yo. Où est l'ongo na la condamnation et malédiction. Il y a una butu na lelo na lingina ça la prière et la déclaration. Et que mutu nyonso o ya mi Christ ni ko na bomo ina ile kwa mokozi pe mobikisi. Condamnation est suscité na bomo ina yo. Condamnation est suscité à coutume. Condamnation est suscité à malédiction. Condamnation est suscité parce que c'est le diable qui accuse et c'est lui qui condamne. Mais tant que y a mis Christ, le sang de Jésus est bandit qu'on lave yo. Et l'ongo lui on a katia condamnation nyonso. Mutu moko te pe ko condamné même bana na yo. Muta koko ko condamné bango va suscité parce que le sang de Jésus et l'ongo lui on a katia condamnation nyonso. Tokene ko tanga na mokana na 1 Jean. Nzamba pamola bandeko nyonso o bazali ko sunga biso na kokoma 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Bien-aimé butuna lelo zesu na se condamnation te. Yoka makambo eza koloba. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oh, gloire au Seigneur. Awa tomaji azako koma épître ya lobiboy. Que Christ, alléluia, na komeli bilo makambo yo bino bana nga boye bake bosumu kakate. Mais ce qui muto asumuki ayebe ke azana avocat moko kitoko pembeni na tata komo na Yesu Kristu mo yenge beni Yesu Kristu le juste. Ça dit que Bible zotali sabiso ke toze su bato masumu te. Toze su bato to tambolaka na masumu en côté. Mais ce qui est yeli biso parce que muto akoki ko vivre te sans qu'il a péché. Okoki ko péché accidentellement, okoki ko péché involontairement. Mais si cela arrive, yo kanenge Bible zopesa sabiso solution. Alobi ke ce qui est commis, nous devons savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Boyebi mosala avocat. Avocat a koki ko longi son a procès non seulement parce que ozali ko lela okoki ko longa na procès et ça non pour terminer na tribunal obandi ko sala miso ya mawa et ba yo ke la taille mawa obandi ko bimisa maye na miso miyoyo. Non, on ne gagne pas un procès bon on a mawa. Ba gagne ka procès selon ba ordonnance pe ba loi ya mboka. Avocat koya kunabi selon l'article tel, alinéa tel, mon client est innocent. Babandi koloba selon l'article tel, il faut la acquitter. C'est-à-dire que avocat azali ko plaider cause nayo selon des ordonnances. Pe azali ko présenter innocence non liboso na juge. Bible le bibi chose sur batako tambola na masumu te parce qu'il y a un agneau qui a été immolé. Mais si cela arrive, nous devons savoir qu'il y a un avocat auprès du Père. Ou azali ko pesa nzambe nini na biso. Azali ko plaider pour natine na biso papa ki tala mapa ko frapper moi note. Likambo e komeli azalaki innocent. Likambo e komeli ezaki na volonté nete. Likambo e komeli di sumu ezalaki accidentel. Babi ke soki yango yeli. Toye bakake tozali na avocat auprès du Père. Bien-aimé, quel avantage na tribunal na nzambe yo zala na avocat. Wazali ko plaider ba cause na yo. Oh tika butu na lelo nzambe Christ Yesu azala avocat ya libota na yo.
Christ Yesu azala avocat na bana na yo. Christ Yesu azala avocat na likambo ezali ko tungisa yo. Même bato bazali ko bundiso tina te. Christ akota likambo wana yazala avocat na yo. Il y a défendre dossier na yo. Ezala ba dossier spirituel. Basi ba tiaki yo na kati na monde de ténèbres ke ba kolekisa yo. Bien aimé na pake na biso oyo. Christ azala avocat ya likambo na yo. Akata likambo no bipai nyoso bazo salela o makita. Akata likambo bana na yo. Akata likambo ministère na yo. Christ le véritable avocat à intervenir dans le dossier, non, c'est l'ordonnance biblique, c'est l'obanzambe, en fait, qu'il paix son victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ce qu'on yeba kangote, yeba ke butuna lelo zan avocat, oya somba makana mbongote, oya ba korompa kaete, le juste, balobi ke il est juste. Ce qu'on tangi kuna babi un Christ le juste. Ça dit que y a ça juste, y a moko nzambe à ko intervenir na justice. Di kambo na yo justice nzambe ko sala bien-aimé. Parce que Christ a avocat na yo. Bato baza ko bundisa yo. Di kambo na yo eza nini? Yeba ke justice nzambe zali. Pe oza na avocat. Avocat azali ko intervenir ya échoué kate. Soko akoti di kambo na yo. Okoki ko échoué te. Avocat soko kangi dossier na yo. Bien-aimé victoire. Butuna le lotika avocat ya peso victoire. Na likambo nyonso za ko tungisa yo. Le Christ est l'avocat par excellence. Akata likambo na yo. Donc tout ça ko comprendre que biso sikoyo tango abi Bible bi na biso que Christ a mis kabi comme victime yemoko de manière que masumu na biso ezala pardonné. Voilà pourquoi cet agneau ayaki pona ko ôter masumu na biso. Non seulement masumu ya bayuda mais a balobi que du péché de tout le monde. Mokili mobimba. Ça dit makila wana. Voilà pourquoi toujours ba Christ notre Pâques. Ye azaka pona ba yuda te. Aza pona mokili mobimba. Balobi ke makila na ye jusqu'à ce jour ezako longola masumu ya mokili mumba y compris na yo moto zako yokanga. Ezala bato bazana Amérique, ezala bato bazana Europe, ezala bato bazana Afrique, ezala bato bazana Océanie, ezala bato bazali na mikili nyonso. Bible lobi ke makila na Christ ezali pe pona ko purifier bango. Na butu na lelo bien-aimé tika makila oyo ezala elembo pona tina na yo. Vous allez remarquer quelque chose dans Exode to sala toujours référence na originalité na biso na Exode 12 ndenge nini to bandaki kuna. Bokomone loko moko ezali très important. Na Exode 12 kuna to kozongela ngo nokino ki avaki to leka to kotanga ka verset moko pamba. Exode chapitre 12 verset 13. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Pourquoi makila? Exode chapitre 12, verset 13. Tel est le comment ezali wana. Bible le Bible. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Oh! Bible zotali sabiso, le sang vous servira de signe sur les maisons. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent. Bien-aimé, Nzambe non seulement adraki ko épargner bango, mais alobi ke ba plaie ningi ko ba minyoko o ekoyaki en Égypte et ko koela bango te. Biso siko na alliance ya sika makila na Christ non seulement ezali ko protéger, non seulement ezali ko batela biso, mais Bible lobi ke yango eko banda ko longola ba plein nyonso. Ça dit que ceux qui bato mususu baza frapper na kati na Égypte yo kozwa la frapper de la même manière. Kubo senate tozolo bela toujours Égypte comme elembo ya mokili. Ça dit na kati ya mokili oyo ceux qui baninga mususu baza ko échouer, plein ya échec eza ko frapper bango. Mais vous ne serez pas frappés de la même manière. Parce que c'est là où il y a la différence entre les Juifs et les Égyptiens. Yosa Juifs, yosa Égyptiens, okomi ko comparer te, yosa na ilembo makila, puissance ya makila na Christ, eza ko ganga likolo na yo, eza ko ganga na vie na yo, eza ko ganga likolo na bana na yo. Ceux qui bato mususu mabana na bango eza détruite, ya yote parce que yosa Juif. Bien-aimé, il n'y aura pas de plaie qui va détruire ta famille. Il n'y aura pas de plaie qui va détruire tes enfants. Il n'y aura pas de plaie qui va détruire ton ministère. Parce que toi, tu es un véritable juif.
Il y a la puissance du sang de Jésus qui te protège contre les plaies nakati na Égypte. Osa race mise à part, osa race protégée, osa race épargnée par la puissance du sang de Jésus. Donc, au côté kozala ndenge mon côté, parce que bato mususu bango bazabo, vous ne pouvez pas copier ba échec à bato. O bazana kati en Égypte, yo pe malgré aux en Égypte, mais osa égyptien te, osa mouyuda bien aimé, malgré que tozana mokili oyo, nous ne sommes pas de ce monde. Tika poko on a l'autre différence on est à la créer. Tango bato mususu bazolela epa na bisengo. Tango epa na bato mususu nzala epa na yo kolia pe komela. Tango mutu mususu baza kolela ka ba échec yo epa na succès na succès. Parce qu'il y a la puissance du sang de Jésus qui te protège. Il n'y aura pas de plainte. C'est de la même manière que le sang de Jésus nous protège, nous bénit, nous sanctifie, nous purifie. Le sang de Jésus nous donne ce que nous avons besoin. Boutou na lelon et ça le mabongo na kombo na Yesu. Parce que vous allez race na ba hébreu, ba nyonso o ba yambi Christ, nzamba kota même aux actes criminels, même aux actes ndumba, aux actes moyibi, bien aimé, ce n'est pas encore trop tabou tout na le soko yambi Christ. Et lemba makile ko zali ko na yo. Oko koma marque déposée à Christ. Personne a koki ko salo disusu mabe parce que le sang de Jésus yango ezali ko longolo na kati ya condamnation wana. Même ata ozalaki moyibi yango ya ndenge nini. Tika bato batonga yo, mais yo yebi ke yo yambi Christ et pas na Nzambe. Gloire pe grâce na ezali kolo na yo. Na kolakisa bino moyibi moko criminel moko na Bible. Criminel oyo azali ko boma mibali, azali ko boma basi, azali ko boma bana. Ataki soko yoki bato baza ko sambola quelque part ye fois kende kuna kende ko boma, ko saccager, ko détruire ba chrétien. Mais un jour criminel oyo akutani na nkolo Yesu na nzela na Damas, comme on a Petelo, comme on a abandé ko benga Saul. Bible lobi ke Saul oyo akutani na Nzambe. Abi pourquoi me persécutes-tu? Abi yo nani abi mais c'est moi Jésus que tu persécutes. Aye ko bongo la motema na ye. Aboyi na kobala, aboyi na makambo nyonso ya bandaki komona yango lokola elengi. A changer kombo ya Saul mbamoko akomi Paul. Bible lobi ke tanga akomi Paul. Yoka siko ba déclaration, mo bomina bato. Yoka makambo moko alobi na sepelaka nango makasi na Galates chapitre 6. Na sepelaka na déclaration ya motoyo. Tango yambi Christ bien-aimé, koyoka ka soni te ko sala ba déclaration boy. Galates chapitre 6 verset 17. Un criminel à se repentir. Yoka, makila na Christ. Parce qu'il y a qui comprendre le mystère wana que nous autres na besoin de vendre na Christ, ce que yo yambi Christ, ya yeko fanda kati na yo. Galates chapitre 6 le verset 17. Bible lo bibo. Nzamba pambola bandeko ba kokomela biso. Bible lo bibo. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Galates chapitre 6 le verset 17. Criminel obwe tango ayambi Christ amoni bolamu nzamba lobi désormais mutu achola nga lisusu te, mutu akritike nga lisusu te, mutu asala nga mabe lisusu te, po désormais na nzoto nanga bilembo ya Christ nde vandi. Nazali ko porter na nzoto nanga bilembo ya Christ. Et ngi koloba ke mutu tango yambi Christ, puissance ya makila wana e komi lokola marque, e komi lokola signe. Ndenge na tango na Exode 12, makila na Christ ezalaki signe na ba porte na bango. Paul a compris que nzoto ne ezalaki evangile to ndako nzambe. Bipa yo ape lembo ya Christ. Bien aimé, nous avons des marques de Jésus dans nos corps. Toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie, il a le marque de Jésus. Et bawe pe ba yambi Christ te, bangwana bazaka na marque de la bête. Bazaka pe satan pe zaka ko tia batone bilembo. Mutu nyonso azo yamba Christ te za ne lembo a Satan. Voilà pourquoi mona kame bandoki soko akoti bwe na esika akoyeba moninga ne ndoki. Na ba église tango ba yaka, ba yeba na kambala moko. Bakutani ba bia yo zalia wenga pe na zalia na osala musala. Bandoki. To ebi bango. Mais bana nzambe soko nzambe moto za rempli du Saint-Esprit okutani na moningo mwana nzambe okoyoka esengo ndenge za ko jayi na motema ndenge Marie na Elisabeth tango bakutani bapesani mbote boye
elemba molimo na nzambe koto Jean Baptiste koto Yesu batondaki na nguya na kati na mabumu na bango nzoto na bango elataki bonzambe soko za vrai chrétien okute na moninga no mwana nzambe vous allez sentir que oyo aza mwana nzambe oyo aza mosai na nzambe oza meme na tante ya ba kokota mabondeli po yeba ke moto aza ya nzambe parce qu'il a la marque de Jésus. Ozoka ne sengwa ko solo la naye, ozoka ne sengwa ko partager naye parce que katime soko vandi na mutu. Ozomona moteme zo lingate, sachez que aza un nature na yote. Aza mon égyptien. Égyptien na hébreu bakoza na sentiment mon côté. Égyptien na hébreu bako fanda place mon côté. Akoko sekisa o ozomona kaka ko seka wana, ezo kota na motema te. Sachez que aza égyptien. Mais bana nzambe so bokutani sourire na bino zo senti que zo takati na motema. Il y a la paix, il y a la joie. Tozongi na message na biso ko comprendre que ndeko na biso oyo tant akutani na Christ alobi personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps le sang de Jésus. Les marques de Jésus. Ça dit que le sang de Jésus nous rachète. Bien aimé, sachez que œuvre ya Christ tant aleka ki na croix makila wana yangwana nde yaki pona ko somba biso. Le sang de Jésus nous rachète. C'est-à-dire qu'ils sont bibiso na esclavagisme. Ils sont bibiso na kat na condamnation. Tokotanga ngo noki noki. Na 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que ndeko moko azako koma na ebite soki bandeko ba koma ka bazo komela biso pona bandeko ba kokota na sima. 1 Corinthiens chapitre 15. Totangi verset 3 pena verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Bibelobi, ça c'est l'apôtre Paul. Oh, na utaki ko yebisa bino criminel ye muta komini ne makambo. Abi ye ngai na yaki ko zwa maloba oyo. Pena tangisa kibina ngoboye bake ndenge nga nazwaki Christ na biso akufa kinde pona tina na masumu na biso. Ça dit que ye wana agnon na nzambe ayaki ko sopa makilane. Voilà comment est-ce que la puissance du sang de Jésus et ye ko sopana moto mobimba comme disait un homme de Dieu papa moto akufa pona likambo moto mobimba akufi pona masumu oye asala kite. Moto mobimba akufi pona likambo oyo ya yeba kite. Ça c'est l'amour de Dieu. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Andimi ko kufa pona tia na moto mususu pona mokili mobimba. Voilà la makila na Yesu tina nango esopana ki. Balobi ke asopi makila na ye pona tina na biso. Donc makila na Christ ezali ko sopana tope sopana ki pona ko racheter biso. Makila na Christ sopani pona ko sanctifier biso. Makila na Christ sopani pona tina na ko épargner biso de tout danger. Makila na Christ sopani pour que epesa biso pouvoir du colon à Satan pe du colon à misala na nyonso. Donc le sang de Jésus est non seulement na bitwana mais kati na biso epesi biso pe makokito nguya ya ko briser misala nyonso ya mabe. Oh, to benga ba délivrance de ba démon par la puissance du sang de Jésus. Tu as autorité di kolon na ba démon nyonso. Tu as autorité di kolon même na kufa. Tu as autorité di kolon na servitude. Tu as autorité di kolon na ba chaîne nyonso ya ba lien familial. Makila na Christ, ça dit que Christ a son bibiso a longoli biso na ba chaîne nyonso wana. Ya ba démon, ya mort, il y a servitude, il y a makambo nyonso ba chaîne nyonso satanique. Christ a eko somba biso na kufa pour que toza la yaye. Ça dit que muto yambi Christ ayeba ke makila na Christ et c'est somba ki e oze susu na condamnation te ndenge to utaki kotanga wana. Makila na Christ bien aimé ezana mosala munene o esalaki Bible ezali ko talisa biso lisusu ke ezali ko pesa biso bomoi. Oh, tango Christ matina croix ezaki po yozwa bomo. Oko yoka eloko moko kitoko tokotanga yango awa que le sang de Christ nous donne la vie. Alléluia. Totanga yango na Jean chapitre 6 verset 53 jusqu'à 57. Jean chapitre 6 verset 53 jusqu'à 57. Yoka makambo kitoko eleki.
Bible le Bible. Jean chapitre 6, les versets 53 jusqu'au 57. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair des fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure à lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Parole du Seigneur. Nous devons comprendre le sang de Jésus-Christ est allé couper sa bonne. Donc ça dit que tango mutu azui makila oyo ya mwana mpate l'agneau immolé. Bien aimé, yango monaka na kati ya célébration ya cette scène. Tango bato bazali ko mela elambo makila na Christ e ko boma mutute. Makila na Christ e pesa kande bomo. Makila na Christ et ko pesa bomo, c'est-à-dire que bomo la vie c'est le contraire de la mort. Mutu tango meli makila na Christ bisika nyoso kufa ezalaki makila wana ezali ko pesa le contraire de la mort, c'est-à-dire la vie. Le sang de Christ nous donne la vie. Yango lobi ke okolia akomela makila na ngate ankoki kozwa bomo ite. Mais sikoyo na kati tango to mela ka cette scène Bible zotali sabiso ke nzoto azui mukolo na cette scène ya suka na fête ya Pâques azui mapa alobi ke oyo eza nzoto nanga ezalaki un grand mystère avant même que bakende ko fêter Pâques oyo ayebisi ba yekoli na yene comme toujours na parabole abi oyo akolia nzoto nanga te oyo akomela makila nanga te akokite kozala disciple nanga bazaki 112 ba mususu nyonso babendani babi o makambo nini oyo parce que bato comprendre kate langage nzambe makile za symbolique bien aimé za ko pesa bomoy. Le sang de Christ nous donne la vie. Batikali 12 atuli bango bino bokete ponani Pierre alobi papa biso to kende wapi et pas non de bomoy ezali. Pierre a compris que oui bimakina ezobi mana maloba na ye eza yango na de bomoy. Le sang de Jésus donne la vie bien aimé. Butuna lelo makila wana we tangaki na fête ya Pâques pe c'est quoi qui et puis ça bomo isika kufa ezaki na libota na yo et puis ça bomo ina ndako na yo et puis ça bomo ina bana na yo et puis ça bomo ina misala na yo et puis ça bomo ina ba projet na yo par le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus donne la vie. Bien aimé, enseignement otoza ko zwa na butuna lelo ezala lipamboli pona tina na yo e bango ke tango yo zali ko mela makila na Christ ozalinde ko mela bomoy. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi. Ça dit que tant que vous avez la makila na Christ, vous avez Christ mobimandé à quoi vous vendez na yo. Et Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Tant que vous meri makila na ya ko vanda kati na yo, et li ki na kembo. C'est-à-dire kembo na kati na makambo nyoso yo ko sala. Kembo na kati na libala na yo, kembo na kati na ba projet na yo, kembo kati na misala ya bana na yo. Pourquoi? Parce que Christ a ko vanda kati na biso. Ye mutazolo bango ke soko meri ya ye a ko vanda kati na yo. O demere kati donc so komi mutu moko. Ya wana butu na lelo mystère oyo ya makila na Christ. Yo kota na kati na ngo okoma mutu moko na Pâques oyo. Bato soko ba moni Christ kati na yo. Na ba résultat na misala nyonso oyo ya kosala. Christi kat na biso eli kia na kembo na bele di kembo kita na libota na yo na butuna lelo yo kama kambo ya ekoloba na verset 48 kaka na verset totanga na Jean 6 totanga ki liboso 53 57 totanga na 48 na ti tosuka na 52 48 ya lobi boy je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé du manne dans les déserts et ils sont morts. Et c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Alléluia. Ça dit que moutoisa kolia même nzoto na Christ a koufate. Ça dit que le ya ka kopesa bon bien aimé. Christ donne la vie. Yaza mwana mpate oyo très différent na mwana mpate o baliaki na Égypte. Mwana mpate o bayuda baliaki. Ya pesa ka vie. Alléluia.
butuna lelo na ningi ko ba pake oyo Christ azala pake kati na yo apesa vie na ndako na yo apesa vie esika nyonso kufa ezalaki yo yebisa Nzambe kolo na yambio na ndako na ngai po pesa vie na yambio na ndako na ngai po changer situation bipai ko lelezalaki ko seka ekota bipai ko bat ko chole yaki Nzamba atombola parce que Christ aza vie et pas nyonso kufa ezalaki moye ekota na butuna lelo na pamboli Nzambe oyebi tala ezana ndeko moko ngana linga lisusu na kati na Biblia roi David ya monaki ke bolamu nyonso Nzamba za ko salela ye eza kutu te pona tina na bangombe pona bataba mais bolamu Nzambe totanga nano na psaume 40 le verset 6 en 7 alléluia butuna lelo za la butu ya lipambo lipona eli moko bolamu Nzambe za malamu psaume 40 verset 6 jusqu'au verset 7. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à ma faveur, à notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais le publier et le programmer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Ah! Parce que bateau, pour pas pambo mabazari ko kende na ba nyama pona ko sala holocauste, pona ko kende ko sala ba ko bomba ma nyama bazari ko bomba ngo pe bazui makila wana. Mais David avandi babi papa. Bolamu no na kat na leki tellement mingi na okoka ko compter angote. Bolamu no leki tellement ebele nazo ebate na banda ko compter wapi so na tali makambo zo salelanga na sali sacrifice moko te mais na monika bolamu no na kati na vinanga bien aimé so tali ba makambo kola zo sala kati na biso au PC le côté mais Nzamba zo batela yo azo batela bana na yo alors que ozaki mutu na tango kala pour bénéficier na bangolu oyo il faut que na nyama mais mutu moko comme na Christ abimi lokola nyama victime moko boy akeko bakati ekingo na croix makile tangi pour que yo zo bolamu Nzambe tala David ndenga zoloba abinda ko banda ko tanga ngo ko suka te parce que nombre makambo salelinga ezebele mais lelo tozomona bato Nzamba osele bolamu azo témoigner kutute butuna lelo tika bolamu Nzambe landa libota na yo bolamu Nzambe za likolo na yo parce que Christ ya salekaki comme victime expiatoire ya salekaki lokola mwana na mpate azalaki imolé pour que bolamu Nzambe kita likolo na yo soki David ya yebaki ko mona makambo yo pona nini yo omona ngote yango na butuna lelo bien aimé na lingeke yo otanto la bolamu Nzambe tozali ko kende na pake na biso na ningi ko kende ko sambela oyebake Yesu Masia ye wana nde le véritable Dieu tala sikoyo pona nini Christ ayaki ko sopa makila nae ezaki lolenge Nzamba lingaki eke ye moko Nzambe aya komi kitisa na mokili aya pona tina na ko changer vie na bato azaki toujours na besoin ya ko bikisa bato alataki nzoto toko tanga mokanda moko oyo tokoki ko kende ko comprendre yango malamu Nzamba pambola ba elu nyonso bazakati na siko butu na lelo mokanda na Philippiens chapitre 2 verset 5 qui nous a verset 11 Philippiens chapitre 2 verset 5 qui nous a verset 11 na sepeli na verset oyo Bible biboye ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme proie et arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Bible
babina biso tozala na sentiment oyo ye azalaki na yango. Existant en forme de Dieu, mais s'est rendu semblable aux hommes. C'est-à-dire que ye, malgré azalaki nzambe, alati nzoto wana kombo Christ, amikomi si lokola moto nyonso, akititi na croix, akiko kufa, même jusqu'à la mort de la croix. Christ andimi ko similie na mort ya croix poke abikisa yonanga. Et le komoko o ngana dingo comprendre, Christ existant en forme de Dieu. C'est-à-dire que nzoto bo monaki bato ba monaki na époque wana o biso tozali ko yeba ezaki nzoto ya moto ya Jésus, mais Christ to nzambe aye ko lata yango ba benga le loin. C'est-à-dire nzamba lati nzoto moto azako vivre mais moto nzambe. Raison pour laquelle ko monaki ko bota mané zaki différent na bato nyonso. Abota mina na mobalité na rapport ya mobali na mwasité, mais na nguya na nzambe ye moko, na divinité na ye ko bota mananzia na Marie. Mais alati nzoto ya biso bato. Po atangisa makila, na tina na kobikisa mokili. Na tina na kobikisa, voilà comment l'amour de Dieu est tellement grand. Nzamba lati kaka nzoto po ke aya kobikisa mokili. Amati na croix. Andimi ko kota na mabele. Asali 3 jours kuna nzoto ekokaki ko polate bien aimé. Pourquoi? Parce que quand il n'y avait pas de levure. Péché, ça l'a quitté le coin n'attend ma pakala. Raison pour laquelle beaucoup de comprendre Nzamba zako pekisa Israël. Bakoki ko tia mapa na bango le vérité pour des pères que épaule. Et Christ tanga koti na kati na mabele. A seku na gloire na même nzoto wana parce que na kati ya nzoto na ye ezaki na le vérité, ezaki na péché te o ekoki ko polisa nzoto. Na ngina biso ke biso bato tant que tu allez kufa, tu allez pola noki parce que péché latin nzoto. Péché en wana de levi. Ils allaient ko polisa nzoto bien aimé nzoto ko ki ko matana gloire te. Voilà pourquoi nzoto ko matana gloire te. Nzoto ya péché. Il faut siko etikala. Toko lata nzoto ya sika na avènement ya Christ. Toko lata nzoto ya gloire o ko pola te o yebi péché te. Et Christ a l'attaqué nzoto wana ya gloire o ezaki na péché te. Voilà pourquoi liwa kufa et kokaki ko retenir yete na kat na mabele. Voilà pourquoi mabele kokaki ko retenir yete sans akabi ozanzo te kokina ngate et sans ikolo na biso pe azana bomo. Bien aimé azana bomo ipona tina na yo. Bien aimé azana bomo ipona ko longola masumu na yo. Yangwana biso sengeli to sepela to eba ke Christ nden pa ke na biso. Oh bien aimé asia salaki makambo nyonso. Tu as dit que mon wa ke il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a donné. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Na yango wana nzambe aye ko tombo la ye. Ba pesi e kombo ezali ko na ba kombo nyonso. En fait que na lola na mokili na sera ba kufi. Bibebu nyonso etatola ke Yesu ndaza nzambe. Mabolongo nyonso fuka maliboso na ye ke Yesu ndaza nzambe. Bien aimé butuna lelo likambo nyonso ezali ko peso passe na pake oyo esengeli fuka maliboso na kombo na Yesu parce que c'est lui notre véritable Dieu, c'est lui notre pake. Situation nyonso ekoki ko se poser liboso na yo il fuka mana butuna lelo na pake ko fanda ka ko lia ba makite ko fanda ka ko mela melate mais yeba ke pake ezali pour que yo ozwa victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Situation nini ezali ko tungisa biso. Et c'est une situation ne fuka malikolo na liboso na kombo na Yesu Kristo. Likambo nyonso ezali ko tungisa yo. Yango esengeli fuka maliboso na kombo na Yesu Masia. Parce que kombo epesame libiso yango wana. Pona ko kende ko sukisa. To ko kende ko tanga mokana na 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 au verset 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 au verset 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que le Fils de l'homme est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus,
C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. Nous savons que le Fils de l'homme est venu nous donner l'intelligence. Et cette intelligence est aveuglée. Le Dieu de ce monde a aveuglé plusieurs personnes pour qu'ils ne puissent pas comprendre que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Le Dieu de ce siècle, malheureusement, a aveuglé Batebele. Oyo bazali ko comprendre que Christ est le véritable Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui bato misusu bazali ko yeba te que Yesu ye wana de véritable Dieu. Bien-aimé yo Eli na Nzambe, yeba que Christ est le véritable Dieu. Ye wana de pake pona tina na biso, ye wana de résurrection pona biso, ye wana de vie pona tina na biso, ye wana de longoli biso na condamnation, ye wana de makila na ezali ko pesa bomo, ye wana de nzoto na ezali ko pesa bomo, ye wana de ezali ko épargner biso na ba danger ya Égypte, na ba danger nyonso ya mokili, na ba ennemi na makambo nyonso. C'est Christ Jésus. Nyonso biso zango bosenga Bible lobi ke kati na yende tozui bomo yango na tika ke pasika oyo makila na Kristo memela yo vie nzoto na Kristo memela yo vie sadi bisika kufa ezalaki na pameli yango na butu na lelo na kombo na Yesu nyonso moini akokaki ko aveugle bato pour que on comprendre te fungwama na intelligence on comprendre que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Oh, union sa kotato lango apamba manabutu na lelo. Okokende ko bele l'ensemble le bak Yesu yondo za le véritable. Fungola nga intelligence na comprendre le mystère oh. Yondi maki ko kufa. O yaki na likolo. O kiti o tangisi makila mpona tina nanga. Na ninge ke makila na yo ezale lembo liko nanga. Makila na yo ezala protection liko na bana nanga. Makila na yo échanger vie nanga. Makila na yo ememelanga guérison. Bipai ba médecin ba kokite. Yo so somba kingana. Naze su na sia condamnation ya famille te. Naze su mo égyptien te. Na ko échouer le kola bato nyonso te parce que yo longaki. Seigneur, il faut qu'il y ait la différence. Mbula oyo ezala mbula ya différence. Mbula oyo ezala mbula ya excellence parce que Christ a longaki. Yangwana butuna lelo esika ozali. Naningi ko sambela esika nyonso yo zwami. Oye ba soki nini ezali ko tungisa yo. Christ est venu pour que yo zwa bomo. Azali mwana na mpate oya mikabaki pona tia na yo na ngai. Pona mokili mobimba asombi biso asopi makila na po makila wana pesa biso bomoi askoti na kati na bakufi alongi liwa asekwi pe azali na bomoi bipai ozami na kati na ndako na azali wana tanga na kosambela ya kosimba ndako na yo akosimba elongi na yo akosimba bana na pe akoche lembo makila na ye pour que ozala intouchable en fait que quand l'ange de la destruction va passer asimba yo te ozala épargné. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, na pamboli basakoli pe basali no bipai bazwami na pamboli ras na yo bipai nyonso bazwami butu na lelo ngolu no Nzambe kitaliko na bana na yo Yesu yo longa kikufa yondo oyaki kotangisa makila no pona tia na kosomba biso osombi liwa osombi nyonso ya molili pe opesi biso bomo biso to yambi lokola mokonzi pe mobikisi kanisela bana no bipai nyonso bazakola na message oyo Molimo santo akita bipai bazwami différence mona na kati na bango mbula oyo na pameli nyonso ya moini na pameli nyonso ya kufa na déclarer victoire dans le puissant nom de Jésus ba maladie elati bato etika nzoto na bango parce que à la croix lobaki que tout était accompli butu na lelo Nzambe tika ete osekisa elimoko atatola ki ozali Nzambe o restaurer libota moko o restaurer bipai nyonso bakolele ezalaki o changer situation ya vie ya moko na moko ba oyo bayebi kosambela te molimo santu yo yebi kosambela na basupire inexprimable kokisa bosenga na bango na komo na Kristo Yesu yo zali Nzambe kolope musungi na biso nde tolobi amen. Nzambe na bikamwa alekata kopambola ba eli nyonso situation nyonso yo zako traverser yeba ke Yesu akufaki pona tina na yango likamo nyonso ya pasi oyo kokai komona yeba ke Yesu akufaki pona tina na yango asekwi pe azali na bomo non seulement akufaki mais alongi liwa azana bomo soko tani na mokanda na jasika totangi alobi ke nazali na pouvoir ya kopesa bomo pe nazali na pouvoir ya kobotola yango apesa ki pe bomo na ye na maboko ya basoda romain bako bakanisi ke babomi mais à récupérer yango de la même manière bien aimé
nyonso o babotola ki o Christ azo récupérer yango pona tina na yo azo zongisela yango. Il a le pouvoir de donner la vie et il a le pouvoir de récupérer. Nzambe apambola biso nyonso soki yeso a été mercredi prochain to continuer na message na biso jusqu'à ce que nzamba kolinga to kosilisa yango. Nzamba pambola basakoli nyonso bakoti na kati na butu na lelo na kanisi chéri na ngai evangeliste Sephora Likenja na kanisi papa na biso Ezaï Saïf nzamba pambola au docteur nzamba pambola mama na biso mosakoli mete na biso vraiment nzamba kanisela yo basakoli nyonso bakoti na kati na siko butu na lelo nzamba pambola bana mepsa toza na mabondeli na biso ya jeune pendant une semaine to kosilisa yango to yokanaki na nzambe ke biso to kofete na kati na kokila mpoke to lingaki ete milimo na biso pe elendi sama mais dimanche oyo koya soko zali na kati na Stockholm awa yaka parce que tokoza na célébration ya Pâques na église Mepsa Efrata pe tokolia elambo tokolia nzoto oyo pesaka bomo pe tokomela makila oyo pesaka bomo ozali pembeni yaka dimanche oyo ya le 21 na assemblée ya Mepsa tokozala na célébration ya Pâques biso toko célébrer Christ notre Pâques awa na assemblée na biso oye na ozu métro ya etc au kiti wana na Egdalen tango zo bima na libula métro na droite église à liboso ya munene eza ya biso ce qui peut ozali na côté ya sud ya Stockholm ya Suède dimanche ya le 28 tokozala na Yetebo kuna pe tokozala na célébration ya Pâques na assemblée na biso ya Mepsa na Yetebo kuna pe tokozala cérémonie ya Pâques na biso pe tokolia elambo nzoto na Christ pe makila na Christ ba nyonso balingi ko benga biso sana situation benga biso na ba numéro eza koleka toko benga pe toko yamba yo toko bondela pona likambo na yo butu na lelo za butu ya kitoko nzambe akanisela bana Mepsa akanisela bandeko nyonso bakota ki na poko na lelo pe apambola papa na biso digital momo pe mama na biso Pauline soki yeso ayete tokutani mbala sima boza tellement ebele pour l'air na biso eleki na lingi bino mingi tokutani mercredi prochain na kombo na Yesu. Ciao ciao. Avec le temps, oh Saraye. Israël aye bakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima ye baki yango te pourtant eza mystère nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na resa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jack
nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraimen nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na vi na ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembeni na ye Jésus bilaka olakaki nga na bomba na motema nanga mombalilako motema sanduku bakolo baloba etikala na motema nanga lokola ndanga nalela mama tata nzambe yoka kolela na ngai mwana ye mawa na motema yango nayembi na nsembo pasi ya baninga esengo ya basusu moninga kwena mabe ekomi sishe ya kotonga nesikoledisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotonga masiya yaka ye mokili na yo nzambe ekomi na suka ye nga nalelaka kobomana ye nga nakomase kobomana nga nakomase kobomana nga nakomase kobomana